Po. Tata Po et Fapekato. Ah, Tata Po et Fapekato. Fapekato. Et puis Star Africaine. Star Africaine. Je suis reconnaissant. Mais Star Africaine, il y a Bimaka et Ramakamambo. Ah, mon anate. Attends, la commentaire à mon anate. Star Africaine. Ah, on est au succès émission pour dire un grand merci à Maman Bijon Ketani. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga Big Boss. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. So bakanginga bato na boaka wana bakoya mbangu po na bi place bazalaka. Madame Fifi Wechi, je vous salue. Yvette Mbangu, je vous salue aussi. Nzambe Azala Nabino, Sokiaye Lelo Teto Kutana prochainement pour un nouveau numéro avec Sarah Tola. Bon délivre, Tokabwani Awa. Mais, à table supprimer ma vidéo na ba YouTube. Eza solution te. Yaya, solution ezalaka avant au sala et non et sur sali. Mokili déjà moni, mokili déjà bengi. Et bon ce qui si ba enregistra qui déjà. Bo sala attention na mon sala tozo sala. Tant eza mabe. Je vous aime beaucoup mes frères et sœurs. Allez bye. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bolingaka émission Oyo, le cours de bonne conduite, Yangoyo. Et Bandi, Tozali Lelo Mokolo, Yamposo, il y a mois d'août, il y a année 2022. Nous sommes en direct de Kinshasa ici. Toza Bongo na commune ya Gombe, Bisika Boni, Tozo Kosa et la Bino émission Oyo. Na souci ya ko informer bino jour pour jour nzambe azoko sala makamuna e biso pe tozo kola la tozo kola muka tozo continuer ko sala musala na biso ndenge bino bolingaka mingi décoration oh déjà na kanisi bo comprendre que je suis na résidence ya madame Sarah Milito oyo bongo azali moi si ya papa Diego Milito naza bongo na résidence na ye une façon na koti awa tout ça la analyse ensemble sur les choses oyo bino bomona ki ebele na ba etando ikena bino je répète ici awa ezali pona ba règlement de compte te awa ezali pona ba insulte te awa ezali pona ba n'importe quoi te c'est pour venir expliquer, laver le mémoire, place le kuta ezalaki, to lukamoeto longola to bimsa mwa bosoto wana parce que nous sommes les enfants de Dieu, toko umela mingi kati na lokuta te voilà. Émission ezali réalisée par Bon Délivre.
notre réalisateur. Je dis un grand merci à Maître Magui Makiese. Sincèrement, remerciement et ils ont continué et belé. Un grand merci Pebongo na Maman Bijon Ketani. Maman Bijon Ketani, merci. Toute la famille Ketani, je vous aime beaucoup. Un grand merci à Maman Zozo. La femme de Papa Noé Mavakalanzing a mis le respect. Big Boss Papa, merci beaucoup. Maman Deborah Lubanda. Maman Surprise Nzambe Azwalo Kumu. Émission Nabiso Ezo Banda Awa. Maman l'a dit depuis la Belgique, je vous salue. Nzambe Azala Nabino. Visons le camp d'Imabia Lancel Memotona Yambo. Yvette Mbangu. Elle s'appelle Sarah Tola. Voilà, elle s'appelle Yvette Mbangu. Yvette Mbangu depuis la Belgique, maman. Babik dédicace Nabino. Bon des livres, ceux qui ont le langage moko. Fongola Kabiso, c'est-à-dire au Fongola Kabiso. Bande Konyon so balinga Sarah Tola, maman. Nathalie, Nana Bisibu. Nana Moussibou, maman. Limbisa vraiment pour Nandenge Nazoko massacrer comme on a yo. Un grand merci à président bébé. Bisika Ezouame Bino, vrai nyonso ya Sarah Tola. Bon continuer à copier sa biso confiance. Je sais que Belé ba pesa ki biso chance mais aujourd'hui Nzambe azoko prouver le contraire parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bon délivre. Est-ce que au Fongoli déjà Blandine Tata a comprendre que toza déjà na Sarah Tola, Eliane Kazimoto, Fifi Wechi, la star, Nene Wechi. Bonjour Sarah. Bonjour, mon ligne m'a banga trop. Te baza batu oyo erio zo ki problème. Batinda ki mbongo te, mais babenga ki nuit et jour pour dire Sarah a koki. Zéano. O bangani. Te na bangi le côté na lobby bazali batu oyo erio ozalaki na place wana lundi. Ils étaient là pour na et ça là ki bango ba pesa ki mbongo te pour batu ebele pe bakoka ki kokanisa te. Siko po nyolobi yango. Parce que tu sais quoi Sarah? Te pona ni no lobby makamambongo. Na lobby makambambongo pourquoi? Parce que c'est que ba pesa ki o quelque chose. Il y avait des émissions qui se faisaient, s'il vous plaît. Il y avait des émissions qui se faisaient Sarah azo senga ba cotisation. Siko lokola ba moni na tangi batu minene oyo bako kansake bango batu ba pesa ki cotisation non. Baza ba mama o nazala na bango ba papa tozala kana bango ba yebalingaka musala na biso ba soutenaki biso na tango apasi na tango bisengo nazalaka. Ata na kangi misu ba kombo na bango na kobosa na ngote. Mbote tati mbote na balandinyo so ya Top Media Télévision et puis na babone na nga ya Sarah Tola TV. Voilà, na bongsana lokolo parce que na kanisi ande makambo. Dozo pianga kanda. Ezoling na pesi kandaliso. To banda kaka. To banda émission Sarah. Na bongsana lokolo po. Kotati. To bongsana lokolo Sarah. Bien habillé. Hein? Bon de livre, Zolanga na no Sarah na. Zolanga na Sarah na. Pour na moni ndeti no male mama ngai nde mutu na non il faut pas présenter ngai na sengi présenter yango kasi s'il vous plaît Sarah na sengi et pas réalisateur nanga Zolanga na no Sarah très bien habillé. Tu savais que je serais là aujourd'hui? Oui, mon koto ezole là nasi. Na moni yango ndeti za ba Chanel mais je sais pas loba na bosana parce que ngape na teka sapatu na teka de lamba. Zuma ngope no mona mais ce que ça Chanel te c'est que ça ambata Dora Chanel parce que moi je connais nateka elamba cop nanga na bando ça na Chine yango elamba kabelo sac ba veste amibali c'est ce que moi je faisais. Brand je te salue mon pote donc Sarah ça te fait comment? Beau sac namoni et ça sac a bien Versace. Est-ce que est à solo? Il y a solo. Mentionné tia. Tina kati. OK. Simba tisite ya. Gratin oyo. Sentir félicitations. C'est quoi Sarah? Une question. Otuni lunettes te. Nazo ya tikanga na sana musala. Il faut ça analyser lo nyonso na lati. Mais émission nazo sala analyse ya bilo lati te. Émission na Sarah pourquoi tu es sous ka jaune? Et puis mikolo ba benga ma bomengo. Pourquoi tu es sous ka jaune ma bomengo? Papa nde alinga ki otia suki ya buyo po biso toyebi yo mesana no na mwa suki ya maboko wana bafuta à 2000 francs au mama Olive akangaka. Na cheki suki ya jaune parce que loka na bakabelo oteka ils ont faire partie na promotion. OK. Ya moninga mo pe na tiango na za l'exemplaire. Sarah, ça te fait comment aujourd'hui
lorsque tu es cité parmi, il faut qu'on se le dise, il faut citer 4 chroniqueuses. Oyo lelo bazana na je peux appeler moi vie à bien. Tu en fais partie par rapport à vie na yo à lobby. Ça te fait comment Sarah? Et ça rend bien et la Sarah grandeur à Jésus-Christ de Nazareth. OK. Pour mon na YouTube t'as dit tu es belé. Mais ce que yo bima. Elle est pas dans le bâtiment. OK. Tu vas prendre belé. Mais soy lelo ba comment citer parmi 5 chroniqueurs oyo bazana marque. Les réseaux sociaux naza parmi, c'est grâce à Dieu et à la force nanga te. Pour na bateau na kuta liboso nanga mais na doublé bango. OK. Et ça grâce nanga te et à la force nzambe tata. Voilà. Sarah, tu gères comment aujourd'hui? Il faut qu'on se le dise, vous êtes une femme mariée. Oyo on peut plus kotuna contrairement na ba frère Moussous, na ba sœur Moussous. Bango babala, mobali nanga, mwasi nanga, mais so landi. Mon mobali wana na mboka mobo azalaka mwasi wana na kwe mobo azalaka azali femme mariée ou bien azali un homme marié, mais toi au moins nous savons tous que ozalaka ndako moko avec ton mari. Lorsque le vent oyo et yaka, il y a ba insulte, il y a ba crash et beaucoup plus attaque na personnalité ya ton homme. Tu te dis quoi Sarah? Avant to kota na sujet oyo nanga toi a besoin to analyser ensemble. Est-ce que tout ça est la raison d'être? Namonango il a sa grandeur, il y a esprit nae et puis il y a une étoile. Il y a une étoile pour tous les bisognos sur les réseaux sociaux bah tout va na mibale. Mais mibale na ba ya réseaux sociaux terebi. Ba ko tsa bango te mais nga eza so ba simbinga fo ba simba paye. Soit ba simbika yemba moko. Il a sa grandeur à mutu. On comprendre. Il a que lobby à Montou que Montou les plus populaires au batu lobby là trop. OK. Et il a que ça bongo parce que so tali même ba musicien belé au bazana ba orchestre batu ba pe ba makangu ya ba journaliste. Mais ba oya là ba oya na ba on a médiaté. C'est pas facile. Musicien mo boé azan album na marché té. OK. Azan actualité té. Mais à tout le temps, on a miniature et actualité. Oui. Là, tout le temps il faut qu'on se le dise. Oui, donc, tout le temps cité. Il ne passe jamais une semaine sans que Papa Diego Azala na ba miniature na combo. À la gratuité. Et ça, et loko ba monsieur belé net na minute ba luka ba lobela bango. Mais Diego ba lobela ke à la gratuité. Donc il ta sans musique. Azalaka en actualité. Sam d'où les 100 concerts azalaka en actualité. Donc pas bunga ya passe. OK. Pour battant ya sali ya bunga o ya na mama musique t'a dit normalement fallait babosa nae. Ouais. Mais ya zaka na dans émission nyonso eleki une semaine au même avant une semaine. Okuta la Diego na kati okuta elongni na kati okuta kombo na ye tina ba page okuta. Pendant que asala gana makambo te. Pendant qu'il y a des chroniqueurs, un musicien, mon minute en actualité, nous sommes stoppés. Mais il y a Zaka na carte actualité. Donc il a qui sera étoile à Moutou, na grandeur à Moutou, na nyawzala lobby. Quand tu vois ton mari, tempérament na yé, attitude na yé, et pas na yo vis-à-vis ya nyonso na parce que des fois à bénéficier à kanababilo kwana na ba critique kwana parce que c'est à cause de vous. Je dis vous parce que je vous respecte. Ozali invité Nangai, Ozali une femme mariée aujourd'hui, Nakaza Kanayo, bien habillée. Non, vous méritez ça. Mais pourquoi on doit mentir? Si c'était une autre personne, na place Nayo, Azala ki pendengoza, j'allais dire ça, je suis comme ça. Voilà. Et Zala Kananu, Ndengenini, Fassi, Yababilo, Kwanavana, Kota Sukode, Panayo, Moko Sarah. Voilà, Sarah. Vrai ou faux? Ndeko na yo chroniqueuse moto a kangisio moto a kangisa ki on a parqué, vrai ou faux Sarah? Faux déjà t'as dit parce que muta porter nga plainte c'est moi mbali. Muta kangisa mutu te muta kanga bato za leta mibeko. Mibeko. Muta porter plainte, muta porter nga plainte c'est moi mobali. Moi na mobali. Ouais. OK, moi na mobali Sarah Tola. Mais aujourd'hui ngai pe nazalaki victime mais j'ai déjà pardonné tout le monde na lobaki na émission mo awa biso to bandeko atabo fingi atabo lobby o ba soutenaki na OP ba soutenaki te la famille reste la famille et ko sala donc le côté et ndeko wana ya mobali
nous apprenons parce que Yoku tout nous allons qui na district na kotaka na live yande comme moi aussi pour leur dire que Sarah azana parquet au bazo sabino bazo ko sabino ba finganga parce que il fallait ga ba finga parce que il y a des personnes au ba viva na ba mafinga pendant que bazo sala ba live wana que Sarah ba kangiye azana parquet a kiti déjà comment on est là ngana zaki no to fandi no tala live wana j'ai commenté ce qui a fait que Sarah aujourd'hui que tu te retrouves na ba place wana ezali nini ndeko na nga moi parce que aujourd'hui beaucoup de personnes justement ils ont jalousie hello msuste jalousie élévation na nga batebele ba ko supporter ngote ba comment préférer na pema muki ata na boloko peut-être pour bango ba survivre OK pour place à mutu ba remplacer ngo tata mutango akufi OK pour remplacer poste na été OK pour mutu na mutana étoile na ya na destin na ya na maele na ya na makambo na ye ce que élévation na nga batu ba comment préférer na kenda ta au pe mata na prison donc voilà malheureusement calcul à bata mon qui les a nzambe. OK mais ça s'est bien passé ndenge au Kenaki parquet et l'équipe bien au bimi bien makamuno ezaki bien lavé funda liboso et la santé que mutana raison OK mais muto akenda kufunda liboso justice apesa kae accès apesa kae avantage ya ozali banda yo ba okanga parce que yo komi accusé et justice akoyoka bino ayoki asambisi bino comprendre histoire ata bo beteli vraie version te mais à comprendre que histoire ezabo et puis l'état a osa musala na e donc voilà pourquoi justice na suka sala ki musala na ende to sengaki et nazaki libéré mais biso to yokaki il fallait bima le même mardi wana. Mais parce que moi, je signale aux gens que Sarah est arrivée n'a pas que le mardi et non le lundi. Ça, vous devez comprendre ça. C'était le mardi. Azalaki na district lundi. Donc, et puis, Azalaki na district Yafuna. Donc, biso, tu as des détails, tu as maîtrisé ma mounion. On n'a même pas besoin de détails. On a pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'avocat bazo ko sala. Mais na Zalaki nga moko wana na parquet. Parce que ça n'a pas de komisusu ndenge bazabu itinde baloba na baetando ike awa makelele bachaka bafingaka soko yebisie frère no bakanye na parquet ke ça les même ata visite a okendete a oyate mais biso tozaki wana batukolo ba ete saranda za bongo akobima te so cheka lokolo libanda bazoko kanga ye lisusu est-ce que Sarah à part dossier oyo ozalaki nango na ndeko na biso ya mobali est-ce que ozali susu na dossier mobo oyo yebike ozoko banga justice congolaise et landela yo nazara problématique na réseaux sociaux maintenant mutaba dossier te OK parce que kuna to moni ba dossier hein exactement ezaki mais nazali banda te na lobi kuna to moni ba dossier ya bato mais ce que lora na muta problème ba dossier te yango moni ke ba misili selina ba dossier na bangwa na ya lokuta na ya solo ba s'en charger na bango osengi pardon Sarah t'as dit moni pardon ba senga pardon na likambo zo reconnaître sali si tu reconnais pas on demande pas pardon. OK voilà parce que ngana ebi jeté là en vidéo munga nazaki ona ba ye kotikela yo tenga moko na ki témoin vivant ba ye na papier ba ye pesa de poste na ebi ke basenga ki yo moi personnellement wana kuna district na district balobi soki olingi ozonga na yo ndaku sala vidéo ya pardon sala vidéo ya pardon na pardonner na démentir makambo nyonso eza nango lokuta ezalinga ete réponse ya Sarah ezalaki pardon na kosenga yango te s'il faut na ke makala na obenga directrice kasikoyo babombela nga chambre na ke makala peka kasiko mais pardon no senga te ke ba filmer nga pardon yango nazolinga na zwa moi parenthèse mo ya mokie instrumentaliser la justice ezala isusu na tente eza susu na place te. La justice congolaise est en train de faire un grand travail na mbokoyo o bato ebele bazondima te mais ezoko salema. Vous qui cherchez, c'est parce que nazana yaya moko boyaza magistrat, nana noko mo boyaza général, nana frère mo boyaza colonel,
Batu wana bazali batu o bayebi mibeko tellement que vous ne pouvez pas imaginer beaucoup tia bango na ba erreur te. Voilà. Kabal o c'était pour moi ezalaki eloko mo boye esalemaki pour réduire Sarah. Babi misaye que aza eloko te, mais le bon Dieu est grand. Sarah quand elle est arrivée dans le district azo benganga. Yaya yaka boye babengi singa epa ya colonel X. Or pendant que le temps Sarah azo solo na téléphone bazalaki déjà wana. Bazalaki déjà wana bafandi bazo filmer Sarah pour na koluka ko tindango na ba réseaux sociaux. Wana ye pas ça plainte na kati parce que bato wana ba yakinde na ye. Te maman toko makuna te wana tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Toko makuna te. Justice a kosa musala na ye. Toko makuna te. Ba ye bazo filmer Sarah, ba tindango na ba réseaux sociaux. Vous faites la justice na réseaux sociaux ou bien vous êtes face ya ba kelimebeko bato ya loi bato yo bazong sakanyo sonanzela, vous devez attendre la suite ya bato bazo sala makam. Vous devez faire très attention. Ba filma Sarah era solo na téléphone wa benganga, ba publier ngo na ba TikTok justement pour na koluka ko nuire image ya mwana mwasi oyo. Et puis bande ko na biso abasi na mibali bazo salela ngo ba live pour confirmer que Sarah na minute auto lo banabino azana makala donc aké parquet. Mon frère, mes frères, mes sœurs, vous-même là vous avez des dossiers sérieux. Oyo etali ba vie na bino, cherchez d'abord à soigner ça. Nous sommes de frères et de sœurs, toza bandeko yaya. Concurrence na biso ezalaka loyal, to sepelaka na mabe ya moninga te. Parce que oyebite ya yo ekozalela ndenge nini. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons la seconde gloire. Bosso la très attention. Maintenant yango Sarah parce que non na ba détail wana te pour ne pas donner la matière aux autres, mais j'avais vu ta sœur Néné quand tu étais na place wana pendant que les autres bazo medelango baba champagne bazo sepela mais elle faisait des lives pour nous conforter yo, pour nous soutenir yo, tikana silisa. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu es libéré aux Alibanda, clash et bandit les sous entre yo nande konayo. Au moins du jour to Sarah live ah. Batu babanda okoma kombone na banda boyo tangango. OK. Na banda boyo tangango parce que je la connais. Aza mwana mwasi moko aza songi ya makasi na réseaux sociaux. OK. Ngana ebe ke nene akosa l'émission côté langa te. Mais na ebe ke nene akosa l'émission du genre côté langa ma obeta ngo triangle azo exposer nga. Loko batu ba insista ki ba okoma kombone na ba ka merci. Maintenant on a 8 ans na bando tala émission par émission na pesi conscience na nga raison que ya koko côté langa te. Na moni ba place o abande ko intoxiquer batu. Mais na garder quand même silence. Ya mabe o esala ingeza na la mukana tongo donc un bon matin Néné a fungoli caméra pour na kosala live to solo la pour na nini communauté elingi Sarah to la te. Quel genre de concept? Mais peut-être asali constat à Monique Sarah aza mal aimé na communauté yango na Sarah. Non, Sarah za mal aimé na communauté te sona ki mal aimé mais batu batala ngate. Bango batu baza aimé na communauté bana ba combien d'abonnés? Aimé na communauté bana ni. Il faut le ba clair. Ba femme insensée à ndambu wana baza na kati ya communauté o balinga ngate. Communauté mobimba te. Yo pour communauté. Ozaki nanga du début jusqu'à la fin. J'ai reçu les appels où Judith Kalanga za communauté. Azaki nanga du début jusqu'à la fin. Combien de personnes ont babengi ngana bato na Yvette, ba mamé belle na yebisio. Te o batikala ko benga na live nanga te. Batikala ko benga ngana te mais ba benga nga kaka jour ba yoka arrestation nanga. Ya communauté te. Et ça ba genre ba émission na Sarah Laura triangle. Ya yebi ke bato ba soutenir kae, baza batu ya ndeko wana mwasi. A fongoli ligne po ayebi ke batu bako benga la majorité batala ke bafana camarade nae bon finganga. Voilà pourquoi na telema ki pe pona répondre ke bana kombo nanga. So lingi to ça na ba émission, to ça na ba émission. Voilà.
Mais Sarah, est-ce que tu pouvais même pas ce que tu avais promis na ba abonné na yo ba noble oyo ba balandaka yo bato ba pesa ko respect na considération que moi dans de clash na kotikala ko répondre à tel loko mon côté au finganga oloba mabe na nga na koya te pour répondre. Est-ce que si bato ma papu ya continuer ko simba personnalité na nga moni réponse na nga te bimisi justice pour na lo ba bien nga na calculer la place où ko soyo oninga vino mobimba pour na phrase na lo ba wana ba moni nga lo ra semba na bango Sarah bakata bufingi a répondre mais ba lo ba ipeke okokoka na yo te wana olobaki na yo mais okokotika te nga na tika kosala kokota na analyse ya ba insensé lo ra bango te po nga na bandaka te muto atika te za muto alala la muki abandi donc ngande ko répondre na répondre d'abord si ko phrase nanga so na lo ba kata muta finga na répondre te ko répondre na répondre mais ngande na ça clash te que na vendre bon matin na banjo calculer inde na za boina finga tadi non ça te so tadi a finga te. Ok. Voilà. Aujourd'hui, les frères, c'est un homme marié que nous respectons. Mbote Bisike Zouamio avec toute ta famille, Namboko Oyo, au Fandaka. S'il disait, il y a qu'à sponsoriser Saratola. Non, non. Ses émissions. Non. Au Lingate. Non. Nazaradeana Manjabo Gospel. Nazana Azir. Nana Fondation Saratola. Nazana. Gamolato, c'est bon. Vous gardez de bonnes relations avec le frère? Non. Ok. Ok. On garde les bonnes. Ok, merci beaucoup. Mais Sarah, tu qui peut te longuer na isusu na nene parce que na kolinga moi bateau na habité sincèrement, excusez-moi na koka ko sala les analyses sur ma kamuna bangote. Si je parlais de nene parce que une fois, je sais, j'ai eu à tourner une émission avec Ndeko Wana Nenea. Et maintenant, là, je vais parler de Karine Mokonzi parce que j'ai eu aussi à tourner une émission avec Karine Mokonzi. Ce que tu as intelligence, il y a Yvette Kalombo nako répondre parce qu'une fois, j'ai eu à tourner naï. Ce qui ont la qualité, la potentiel, il y a Sarah Tola, je peux te répondre parce que hier, j'ai tourné avec Sarah. So tuninga iba qualité ya Karine Mokonzi je peux parce que na tourna na ye ndengepe na uti ko tuna maman Sarah wa question ande konene ya parce que j'ai eu à tourner na bango. Mais les autres bolimbisa na ye ba bino penate. Ata vous insultez, vous parlez à mal, mais nga vraiment votre frère na ye ba nanga binote. Je sais que notre sœur Karine Mokonzi azali mutu pena makambo bato akipakate aluba. Oui, notre sœur. Okay. J'accepte. Makambo Abatu, à Kota Kanaye Angote, il y a Zali Maman YouTube. Boni. Asala banalise Abatu. Banalise Bena Abatu, Asala Gate. Boni, et comme na niveau était afanda sala analyse na likambo oyo et puis yo pe ofandi kimete parce que yo EPR ya zalaki na makambo awa. Il y a Zemi, il y a Mwana, il y a Mobali, au salape ba analyse. Sarah n'a aucune question. Tout ça la analyse yonanga. Sarah s'il vous plaît, Zela nanu. Zela nanu Sarah. Tikanga. Te nazo ko selo te parce que yo mozado vivante. Tout ça la analyse te. Yo s'il vous plaît. Yo nanga na plateau, tout ça la analyse pour parler na oyo basalela ka mwana lokola. Kanyot si je m'abuse pas. Au déplora yo oloba mabete au déplora que na vie otozali bato mité mama be baza batu oyo balingaka biso te baza bakoki ko profiter na sima ya biloko oyo ya kosalela mwana ba cotisation et puis o mususu yo au déplora que kombo compte bazo tia mbongo ezali na compte ya mobali ya ndeko na biso Karine donc quelque chose ezali malamu te. Oh, il faut qu'on protège Mobali, il faut pas qu'on kota na makambo ya mwasi pendant que les gens sont en train de déplorer. Voilà. Je pense que Yonanga Tosala analyse sur ça. Mais comment tu trouves mal aujourd'hui Ndekono Karine Mokonzi pe soit fandi na kiti na ye asali analyse na makambo de komeliu. Te akoki osala te parce que avant makambo lo bato koma déjà na stade oyo mutako tanga komba mutu te.
preuve ane so tuninga mamne na linga ngote depuis un certain moment j'ai constaté oloba ti tanga kombo na ngate ngape na ngotanga kombo ne ti okufa o ti kotanga kombo banda makambo wane banda no na sala analyse makamne te tanga boti ngana to sala analyse ba émission to sala ebele mais donc boya kutu lobi cette question ce que lingi to bebana te kotuna no ngai te évite ça parce que na baki atanga ka kombo na ngate makamna na ngalo barate yanga pe na yepe yanga lo barate mais chose grave o ngana ebeli depuis asa analyse ba journaliste te ya lobela ka ba star na bato ba leki et na bouche na e na comprendre ngo pas confirmer que ngana leki pour ça il nga analyse bato ba uchoka ngama ao mutakangisa inde kwa mobali o chinois na eti mas alobela ngote abeta ngo kara mais yanga alobi quand même baba lobi a osé pe donc c'est que à comprendre que Sarah to la azali kolo nanga naza obligé à ça la Sarah analyse yangwa sala ki analyse mais tellement na loba ya loba makamu nanga te nga pena loba ya yete yango na ya ki o rappeler aza mieux placé à le bamangate sur la arrestation yé moko nanu yé bakanga et les kati na ba télévision na ba Molière ngana ba salinga ngote bato pe ya média moko excusez ozo continuer baba ya ki jour wana te bato baki na mission ya mabe sur Sarah continuez pour ne pas donc, donner des éléments na TVT yé ba l'excès na TV nga ba okanga nga ba arrestation ya risque de métier yé akendaka na tomba marine sa mokosani toande monte donc ya ko pesa nga conseil wana ya lichote parce que tozana endenge monte to statut monte ya za na vina nga pena na vina nga so razo ba ki ko kanga weza normal te bande ko les herbes lobani po kanga ma pamba na musalo alobani papa Molière alobani excellence vitale caméra alobani ndenge bakanga ka kota prison sali 3 ans zanga mbongo obima asanga mbongo bimate est-ce que mutu so bakangi olali na justice ezaka pona ozanga mbongo le justice mibeko mutekangi mutu wana tu attends que basali mibeko basa la loi so ezaka bongo te tozina nu papa na biso Kabund Jean-Marc master président azak Mwakala nini kangi mibeko voilà nini au-dessus de la loi maza master conseiller spécial kutu ya chef de l'état azindaki mibeko ezindisi siko un simple mutu nga sara so mibeko retenir nga 2 jours to jour mo na parquet esani nde yangwane la kisike mbongo ezangi il faut basa la cotisation yango nga na faire voir yeke yo nengo vivre na cotisation ce n'est pas tout le monde nga na femme capable je dépends de moi-même. Bien sûr, biso nyonso tout on a besoin batu ba soutenir biso mais na baza primordial te ponanga. Si faut likamo ekomelinga siko na pesa ngo solution na pesa ngo solution malgré batu nanga pe ba oya ko epolenga mais nga mona ozala capable de pesa ngo solution. Alors ya zaki na monopole kutute ya ya oloba makambo ya banda oloba. Ya on a essa que na préféré 1000 fois humiliation ba kanganga pona risque de métier. OK. Que na zo humiliation ya sex tape. Donc différence yangana ye ngaza femme de valeur. Ye aza femme sans valeur. Sans so valeur. To kena kiboko na biso na ina expliquer. OK. Te ane mo sia mutu ma sans valeur. Mutakala nena yo oyebiango. Te ngana na monango te. Te atika kotadi. Tika obebi se mission. Na réseaux sociaux. Kasi tia mwana obima na ete mais oyebiango obimi na ete ba bimi na ote mais na gratuité ba ba yebi nzoto no. Tonde monté. Yaza sans valeur, ngana femme de valeur. So il est là tobito ki na kiboko kuna biso. Tant ba otanga histoire ya Congo, ya YouTube. Ba otanga pe biso poto za parmi. Siko yoka siko histoire. Wana bakoko na nga ba oyebisa bango koko na bino azalaka matata. Yesoka suivi privé muto na ngona réseaux sociaux suka nango Makala. Voilà. Bando kangi mingi na ba risque de métier. Azalaka na mobali ne moko azaka musicien wana ba betela bakoko na ngali solo siko so ibazui ya ye ba bando tanga non changement des hommes na e denga za tambola na bakaleson na ba soutien ba bando la kisa bakoko ne mitakala koko na bina zaka obima na mibali tala ba vidéo poetically e moni ke to bimisi réputation monte na clash ba otanga ngapi
azaka mbanga fort so bafinge so ka eko clasher po histoire bakosa yango te bakosa yango te bawanga na yango te voilà donc nozala na réputation nanga moko boye lisusu baoyebisa bango malgré baclash mais koko na bino aza a félicité azalaka la seule journaliste ayaka na 1+ na média baformation en ligne alakisaka bato savoir na ye ok voilà. Mais Sarah Tola, aujourd'hui, cette question, on a ici, pour te chiter, aujourd'hui, tu es une femme mariée, tu es chez toi à la maison, Ndekonope Karine, elle est mariée. Ndekonanga Karine, Aza Nanda Kunaye, Aza Pena Mobile, Lina Mwana Nabango. Est-ce que Bokoki Koluka, une nouvelle façon, manière, Yako vivre pour donner la place vraiment ya ba mibali na bino ba belle famille na bino ba respect o ekoki kotika la ba limite mo boy que durant toute la vie que bosoto ekotakate entre vous tozora ligne bien pour evaner yo zaki so tuninga ba question na boyaka je connais zaki ligne bien makamine so ebiminga na banda oloba tezaki ni ligne bien OK ligne bien que muna muta garder bande lo na banda ko senga toza lokwa mikolo muna muta garder bande na ngana loba kiso ezaki yende bakangaki nanga na salela émission te soko sepea nanga na sepea na kwa nanga OK est-ce qu'ils ont obligé à faire une émission c'était pas obligé ils ont obligé te à cause de peine penga à ce qui n'a point na a peine ba misala na ba mikalebele farasa ta bango ba sa émission ya se karata na ba commentaire mais à se rabaisser à la niveau o ya za na senanga à 8 ans vendre bando sa émission bon toutefois c'est normal élévation à place on nzamba tienga mutunyo stupa libre sa ninga analyse hein merci pas kotika na rawana ya bato ba sa nga analyse. Merci donc, Sarah. Voilà. Merci Sarah. Je pense YouTube asali mabe ninga tiki bato bolumbu. Asali faux. Mutu mo ala tap na titre belé na ba pété na ba grade bata na suka film boye ba bonezi mwaka. Mabe. Mabe. Voilà, merci. Si on a na ba fan toyebi. Tu as plus de 60 000 abonnés. Bato na sko baza ba hutu wapi. Te emati. Emati coûte comme 61 000. OK. Parce qu'il n'a plus de 60 000 abonnés. Et où tu as dit? Nous avons abonné. Balanda Abino Sarah. Tu as dit qu'il faut remercier les abonnés. Je suis fier de abonné le rôle de président bébé, maman Nathalie. Oui, bah tout le monde peut un rapport. Abonné Sarah, Fingarate. Oui, constamment na salaki même ceux qui parlaient en mal so ka koti ba effacer ngo donc baza besoin te que buzo ba moboye kota abi ba bona sara ba fingaka te baza nulle part donc omoni nde bakanga enga so ezaki ba bonner ya bato mususu ata ndeko wana mwasi ongo mona nde banga ba bando kota na banga mais ba bona sara ba fingaka te bakotaka na ba chaîne abatute en tout cas vous êtes le meilleur abonné du monde pour moi. Voilà. Je suis fier de vous. Nasa fier yoza na bino. Boza qualité, quantité mais boza qualité. OK. En tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup président bébé. Merci beaucoup maman Nathalie. Nani mususu. Lelo ngazo boaka pesaka na boaka. Dalia Onyema. Eliezer Nkanu. Sarah Abwele. Diego Bouchab. Debo Bouchab. Oh Debo, sorry. Celia Kinkela. Rosbonga. Général KS. Pamela Wetu Wakabeya. Edwige Kalala. Papa Edi MK. Angelos Karwans. Fatou Lukanti. Makia Nkumba. Rosia Masamba. Mama Mapasa. Oh, Mama Mapasa kutuda silika mais histoire ya mutu doit yibi mwana. Tozongela ngo prochainement. Voilà. Mama Mapasa et puis nani Po. Tata Po FAP4. Ah, Tata Po FAP4. Et puis Star Africaine. Je suis reconnaissant. Mais Star Africaine, il y a bimaka era makamambu. Ah mon anate. Attends ba commentaire à mon anate. Star Africaine. Ah on est au souk sa émission pour dire un grand merci à Maman Bijon Ketani. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga Big Boss. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda Kilo ba mère à Calgary. So ba kanginga bato na boaka wana ba koyam bangu pona bi place bazalaka.
Madame Fifi Wechi, je vous salue. Yvette Mbangu, je vous salue aussi. Nzambe Azala Nabino, Sokiaye, Lelote Tokutana prochainement pour un nouveau numéro avec Sarah Tola. Bon délivre, Tokabwani Awa. Mais, à table supprimer ma vidéo na YouTube. Et ça solution te. Yaya, solution ezalaka avant au sala et non et sur sali. Mon qu'il est déjà moni, mon qu'il est déjà bengi. Et bon, ce qui si enregistre qui déjà. Bon sala attention à mon sala tozo sala. Tant ezamabé. Je vous aime beaucoup mes frères et sœurs. Allez bye.